Ça m'a beauté et puis ils ont la réalité à vie. Après accident. Après accident, j'ai été rejetée par tout le monde. Donc elle sautait le matin. C'est quoi? Au lieu de kata wana na bénéficier na bolingo ya bandeko nanga. Jamais. Nazaki lokwa libaku ya famille mobimba. Nazaki lokwa libaku ya famille nanga mobimba. C'est-à-dire mutu nyoso namona nga lokwa naza libabe. Mabé nyoso, même si tu peux discuter avec ta soeur, le baka yonde mabé. Mabé nyoso, ozo bénéficier sous na bolingo ya ba bandeko na yote mutamande ko soutenir nga par kaka momo. Alobi tanga monike ezo simba te. Azwingai tokei na village natal. Na village natal. C'est-à-dire na Lodja. Lodja Sifo. Voilà, ce qu'on a 150 km. Et ça, on a battu mon baby Benadibeli. Donc, comme on a bisinga abi, na zongi kin, na quelque chose. Quand on a bandé ni au côté de sous classe. Après on a atikinga na ba ndeko nanga propre pour tous à 7. Donc atikinga na bango. Bakongo maltraité ngai babi maman abota bango nyoso kitoko par ngai à part ngai on a bande kono propre je dis bien propre babi à part ngai naza libabe courage ma sœur courage et puis fan na Lodja mama zongi na ikisa ça zongi kin basi na motema moto tozalaki na ye atiki biso azonge pa tata ya molimo na ye kobosana te isala na ye asakina se ya mokili oyo yango ezali nzela ya mama na ngai fongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Partout où vous avez l'habitude de nous suivre, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous qui traversez un moment très très difficile. En tout cas, pour tous ceux qui ont perdu leur être cher, nous vous présentons nos sincères condoléances également à toute la famille de maman de Malolo, Loris, la Congolaise. Je crois quand même toute la communauté congolaise. En tout cas, nous sommes de cœur et nous sommes ensemble, tous ensemble. Dieu a donné et il a repris. Alors on n'a rien à reprocher à notre Dieu, sinon
nous lui disons infiniment merci. Merci également à Gianni Sita, depuis Switzerland. C'était un homme réglo qui est notre sponsor, qui est le sponsor des Nouvelles Tendances Télévision. Merci également à nos partenaires, surtout au Nabiso et Longo. Merci à J.L. Lukombo, merci une fois de plus à celle qu'on appelle véritablement femme d'affaires, Chouchou Natati. Merci Nabino, Nyon surtout, en tout cas, Bozo soutenir Nouvelle Tendance Télévision. Je crois qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois, une chantre de l'Éternel et avec qui nous aurons à parler en long et en large en ce qui concerne sa carrière également. Nous allons parler d'elle puisque c'est elle qui est notre invitée. Alors pour la toute première fois, je précise, je dis bien pour la toute première fois, nous avons notre sœur Mamissa Élisée Ameko Kombe. Voilà, là je vais quand même tout droit dans la famille, sur le artiste, pour un artiste, moi je vais l'appeler seulement c'est réalisé. Mais dis-moi, on a quand même une identité pour bon, mais quand même moi détail par rapport à sœur Nabiso. Sœur Élisée, bonjour. Bonjour. Santé, ça va? Ouais, je vais bien. Merci beaucoup. Alors je crois quand même c'est pour la toute première fois tous allons sur ces plateaux. Alors on a quand même adressé un message, on va tout vas-y occasion, tout va avoir occasion à Kolanda partout à travers le monde, à travers émission Oyo Vérité et Réalité. Message Nani. Nazo isaba na nzambe nyonso, ba o nyonso, bazolanda biso sikoyo. Bo perdre espoir tie. Bo kangama na nzambe, nzambe ndapesaka solution na ba problème nyonso o tozo traverser sikoyo. Merci. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui omoni ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona ko éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. ngai ndeko na bino na ndimi kosalela mibeko. Na ndimi kotosa mibeko. Ok, merci beaucoup. Alors, invité Nabiso Yeyo, je crois que c'est avec elle que nous allons essayer un peu de toucher tout mes campés qu'on a nagé, tout le talent, tout mes campés qu'on solanaï, et à la témoignage pour Nabino quand même, parce que Bomoni quand même c'est réalisé. Bomoni a quand même d'habitude des ala qui mutu na mutu, nazara bakiti kokana, mais pour la première fois, tout ça quand même na bakiti kokanité. C'est-à-dire il y a un kiti assez spécial pour na yemoko, ngai nazana kiti na fan na kiti. Côté qu'on appelle GD1, azana kiti mususu kaka uniforme na biso na ndeko kuna, mais ya fan na kiti na ye. Cela prouve déjà que c'est-à-dire azana kokoso na nzoto, c'est-à-dire aza infirme. Alors nalingi quand même to mikampe kosolo là. C'est réalisé. Lelo bandeko ba aux occasions ya koyeba yo lelo. Est-ce que c'est réalisé abotami kaka boye? Te c'est réalisé mbala moko nini ekomela ye to ekoma po lelo okoma kotambola na kiti ozana yo. Merci. Nabota ma boété et puis eza ba réalité à vie. Nazala qui bien, nabota ma bien. Na ba âge ya ba 8 ans et puis na ça qui accident. Ça qui accident. Après Zaki accident salami na 8 ans et après accident. Après accident, j'ai été rejetée par tout le monde. Donc tout ce qui moi malembe s'est réalisé au sali accident. Bandaki accident salama nini. Ozo sakana. Tozo sakana baninga na ba décembre. OK. Tant to sakana baninga et puis netu toki makambangu na balabala.
tozokima mbangu tozosaka na mutuka place ebutaki toyebi te epuis nayebi te etuti kamba moko ekei nakoyi problème mpe ezalaki te ntango nazongi na ndako tokomosakana mwana ya ndeko ya mama na nga tie ngai eloko na zolo siko ntango eloko wana ekoti eloko apema voilà ezalaki na décembre sikoyo nayoki neti fièvre ntango nayoki fièvre na âge ya 8 ans je dis nayoki fièvre et puis bamama baye wana naokoka liso opema te bamemi nga na hôpital tochangeaki ata bamutombodi kembe bamama emo balobi ke nakokufa sikoyo baye kotransfere biso na mama emo ma sœur wana batie biso na salle d'attente oyo ezalaka salle d'urgence pardon voilà batie biso kuna babi bato nyonso tozalaki wana bakufi etikali nga moko bato tu bozali na bango na kati ya salle d'urgence bango bakufaki etikali nga moko et puis da quelque temps ma sœur moko ya mondele aye akoti ayebisi bango mais mwana oyo botie mai mpo na nini bozoluka kaka akufa na makasi bomoni teke alekisi déjà 48 heures azokufa te botransfere bango botya bango na nini mosusu ntango tokomi kuna mama mbongo azalaki nango esili et puis mon père m'avait ata wana ata bazalaki na badiscussion na bango mais moi j'étais vous avez quand même mwana et puis na moment passe singela quand même à prendre soin na yo voilà atikaki ngai tovandi na maman à l'hôpital il y avait personne nazalaki kaka na maman tovandi kaka na maman na hôpital et puis mbongo na ye esili moya bima na hôpital eza te aye kozwa mutu mosusu aye kobimisa ye yebi ye te azwi ye kaka parti hôpital akoti ye na mutuka mama ye momabi na temps wana ezalaki basécurité ezalaki ebele babarrière voilà ezalaki ebele sikoyo moto wana azwi ye babande kotemisa bango te azwi ye inde akoti ye na mutuka ayebisi ye kende na ye na ndako zwaka mai ya moto masaka ye sikoyo naokoka lisusu kovanda te moyen ya kovanda eza te mama akomi na ndako bakanisaki ke neti bapara ndenge azalaka akei na mwana ye atrocement malade epuis amoni mwana akufi atelengani bango bakanisaki ke neti tokende ye bongo nakufaki bayo mona sikoyo tozongi na ndako mbongo mpe akokende lisusu ke bakine mpo natambola lisusu eza te nde mama bando masengaka mai ya moto epuis nakomi kovanda nakoka lisusu kotelema te sikoyo olie suka ata wana na bénéficie na bolingo ya bandeko na nga jamais nazalaki lokola libaku ya famille mobimba donc famille nyonso surtout tant ozongi il y avait plus moyen bapeswa ta affection nazalaki lokola libaku ya famille na nga mobimba c'est-à-dire mutu nyonso namona nga lokola naza libabe mabe nyonso même si tu peux discuter avec ta sœur alobaka yo nde mabe nyonso ozobénéficie lisusu na bolingo ya bandeko na yo te mutu abandaki kosoutenir nga par kaka momo alobi ntango amoni ke ezosimba te azwi ngai tokei na village nantal c'est-à-dire na lodja ozongi lodja siko voilà siko na 150 km eza na bato moko bayebi be na tibeli tokomi wana eyebisi nga abi nazongi kini nakoluka quelque chose nakeyeba ndeni okotisa yo bisusu classe après wana atiki nga na bandeko na nga propre po toza 7 ntango atiki nga na bango bandeko na ngai bakomo maltraite ngai babi maman abota bango nyonso kitoko apart ngai wana bandeko no propre je dis bien propre babi apart ngai ndeni naza libabe
Courage, ma sœur. Courage. Et puis... Mofani na loja, maman zongi na qui ça. Zongi kin. Et puis nga na tikali na bandi ko souffrir. Il y a bien siko. Wana siko bofande pa nani kuna na loja. Na lupangu moko to bandeka kovanda. Ezaki amne kwa mama. Ndé kwa mama. Mais pour poser un loja na nazo maintenant nous devons en charge pour que le foot quand même. Maman est mort. Ah OK, d'accord. Allez. Tant to komi kuna et la community bango soki soit disant son tayo lukangai po nazaki mo mail na classe na mi community nazaki mo mail na classe soki tayo lukango ah oyo lukanen oyo lukakoka voilà ma je dis bien ma famille mes sœurs propres oyo comme to surtout qui ah mais même dès qu'on a bien notre habité on a za mona mama biso te moi ti biso nyonso ne to za ba se présenter oyo boyo on a za mona mama biso te to éviter place azwaki tout ce que tanga ya mais Élysée j'ai na yaki ko lukayo mais je sais pas pourquoi bande kono ba finga ke mo na biti so to ba bisanga bongo e bande ko matsanga kanda makasi na bande ko mona bande ko mimona niti na za inutile na za inutile mieux vous que tout na kufa kena qui au vivre ou kena vivre mieux vous na kufa omona so ba simbis ko beta yo on dit maté oui ba personne vivant avec handicap nyoso ba bato kanda oui bien ngoti et puis ba te compréhension elinga muta comprendre yo so ba comprendre yete bokoki ko bomisa ya kufi so comprendre yete ko lo ba ah osakana nga o bambi eloko pa kufi mais nga nazwa chance wana te na vie soki mama nanga zate nazo vivre lokola na mona mokili zate et mokili mieux vous na kufa na bando benga liwa chaque jour na kometi na niveau ya komidi embisa nazwi singa na kangi nyami kangi na kimba après batu baye ko kota baye ko kolonga singa skota una nazo kola na makambo wana na mutu na bande ko approcher batu te na bando se kapete c'est caté na bana mona so na sekisi muto finga nga soki bandeko na nga moko bazo maltraiter nga bongo sikoyo mutu mususu banda otala soki ndeko na yo moko azo zo na valeur te bongo mutu mususu na banda mi vande la nga moko na quelque temps na 2006 boyebi ba élection moko ibande ko sala mao voilà na élection wana bango bayoki ke oyebi kuna na ba este kuna ba guerre ezara makasi to bayoki bongo babite ya mo babanda osunga nga wana bayebisi ba yo omona te ke guerre eza mona te ke guerre ezali olingo tika na ebona na omimai biso tokenda biso na ntongo nakuti bakangi biloko nyonso bakimi bainfluence yana batiki nga moko na ndako wana natikali nga moko ça c'est grave yebisanga soko kuna pompe eza te na baseri wana pompe eza te et puis pompe eza te nana osunga yo bamai ya kuna eza na ba ngomba oui ba maya mboka za ba ngomba tant na moneke a pena liwa pena ya ngoyo nakangi mutemba na zu courage na zu bidon mai ya 20 litres na zu liputa na kena ngona mai wando kende nakene ya ngulumba nakene yango na mai ntango nakene yango na mai nabwaki bido ekiti nga mpe na kiti natoki mai siko bafourmi docteur wana ebi ne c'est vraiment dur, mais nous sommes obligés quand même, parce que tout quand même témoignage.
bafumi wana soki ntango nabwaki bidon namoni bafumi liboso moi ezalaki te naleki kasi ko bakangami nga na nzoto to bakangami nga na nzoto nazali na shwa te na longoli epuis nazwi natoki mai soki omema bidon ya mai omema ngo ndeni nazwi bidon nakangisi liputana na kibu nakangi na bidon naobenda bidon na ngomba naozonga nsima naobenda bidon na ngomba naobenda ngomba naozonga nsima efongwami ewuti likolo na siside ya ngomba ewuti likolo ezongi su na se na bafumi wana na bafumi wana nazongi na se olie nazwa lisu bido nakoma olela nayokinaki ngo mpasi naose sukaliki na mata lisu na ngomba wana naomata ndeni naomata ndeni. Là, tu avais à peu près quel âge? Na moment wana nazalaki déjà na 10 ans vers 11 ans. Ok. 11 ans wana nakota donc tokende na mama non ça ce qu'on dit so na komo olela na omona esko so ezalaki ke mai ya monene nadinda nakufa na mai mpe eza ya monene te eza mwa pui mwa boye ya source na source omi koboma ndeni namoni siko moyen osala eza lisu te olie na miboma na garde toujours espoir un jour nasala histoire na vie. Ça c'est une très bonne chose. Alors, tant au long quand même aux onga yenondako. Nazui bidon na sali kandi na salaki. Pour la deuxième fois puis nzambe asunga kinga na bezongi na bidon na benga mutina ndako. Mabela rouge na nyonso na ndo na sokola na mai. Ka mai ana lisumwa ndamba bidon wana na ilisu na sokola sili. Et si c'est grave. Ici depuis nazongi ndako nde mama yake oyoka bayo eliyebisa mama ki atikali ye moko mama ekoya ayo benga bango bakoma wapi siko na temps babala bazepa na bango histoire échangea. Ok. Mais tant bango kenda bazonga kisasa bakenda mokala na babala na bamboka bakenda na bamboka. Ok. Voilà babala na yo tikala na natikali na maman et puis tellement na bande koseka te quand on a commis na 5e social on a essayé littéraire on a eu changé option sociale quand on a commis na 5e na ça D6. Ok. Bravo. Bravo, ça c'est une très bonne chose quand même. Ok. Alors, Boizonga Kin siko tant on a que des classes nazo sekate na sekaraté et puis na mona mokili pesanga on a yebisa batu nazala déjà décis banda na bota manaza dessus siko na banda sekate ba professeur nyonso banda comprendre te na côté classe na bima récréation. Ça c'est na ko banga obi so na bimi récréation ba collègue wana ba ofinga ngani ba finga ngako on va une autre classe na émission banda na côté classe na bima récréation na lia pe na classe te nazui na vandisco exactement na banda sekate et ya mo pesa biso au pouvoir et est-ce que à comprendre na c'est raté na c'est que c'est la chose ça tout aïe bénisé pourquoi tu causes pas avec les gens pourquoi parce ça qui complexé il y a infériorité penza c'est nabi est-ce qu'on a tali na sili qui sous nabi est-ce qu'on a zokanisaka ezaka makanzikaka mutu soka s'approcher pembeni na ezalo kwa mutaninga finga yo wa menzoka nde ezaki bongo te siko tangu aye azaki mbamba aye aki pour la deuxième fois alandi tina ndako elise na comprendre te pourquoi tu n'as pas l'habitude de causer avec les gens. Après na yo so temps na fongoli mo mutema na yebi te soka kota ki prière pour yo so lisangai na fongoli mutema na expliquer nini makambo likaki abisanga tu sais que Dieu t'aime beaucoup
a bien dit même beaucoup. Moi, je n'ai pas de papa. Ah, moi, ce qu'on a dit, c'est que papa kofi, maman kofi. Moi, je suis un colipi. Asali pe makambo. Bongo yo. Maman na wazali. Ozaka mayele pona nini te. Okoko sala ngo kati na bonzambe olio gâcher vie na yo ozana na bomo garder toujours espoir. Et puis tango aki abengi pasteur église baye babondeli naki. Babondeli ponanga. Ni ponanga. Na yeko jwa sikoyo posa yo sala na nzambe. Na ko mona sikoyo ke batu soki na sa prochaine batu bako sepela nanga ndenge naza. OK. À partir quand il y a présentation oyo ndeko na sala ki na benga ntosolola na ikutu bien tilelo. OK. Et puis na yeko comprendre que batu miso pe balinganga ka ndenge naza bongo. Na yeko comprendre. Na yeko espoir on azaki na motango na koya ki na bidon wana na be olie na gâcher vie nanga. Na garder toujours espoir pour na yeko sala histoire avec le temps. Tant ayebi singa subongo et pesinga sous makasi. Voilà, ndé na ki kopona na banu yembela nzambe puis abengi ngapi. OK. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons marquer une petite pause musicale, mesdames et messieurs. Question tout simplement de découvrir encore notre sœur Élisée une fois de plus. Cette fois-ci, je vous propose ceci. Découvrez. Donc je vous propose ceci. Na opé Sabino, na opé Sabino te sorizani mais na tikino quand même besoin de temps pour découvrir et lokoyo. On a proposé Bino tout à l'heure et on se retrouve tout juste après pour la suite de notre émission. Suivez.
Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes de retour sur ce plateau-là. C'était Shwami Kanganji. C'est ça? Shwami Kanganji. Shwami Kanganji. Qui veut dire... Papa Nanga Bolingo. Papa Nanga et En français, mon père d'amour. Ok, mon père d'amour. Alors, mon père d'amour, déjà, merci pour l'agneau social. Alors, tout pour décortiquer un mot messima. Tout sur témoignage, parce que c'est ça qui est très très important. Et tout le monde quand même qui est aussi, nous autres traverser peut-être période où il traverse. Parce que les cas déjà côté. Peut-être qu'il y a un côté où tout ça l'effort de façon que tout bien d'aller tout long les pécuna avancer vers côté bis tous alliés parce que c'est tout le qui a un témoignage. Ils bon côté. Ils bon. Alors, sikoyo na bandeko sikoyo après maman na tanyo surtout na otikali ko vivre kana maman to bandeko lususu après na ba scénario mususu ya ki obakisa masusu. C'est après wana. Donc déjà au comprendre déjà faiblesse na yo. Koko au monde sous likamaka cité oyebi. Nesinga bo na bidia ki nesi mutofina oto zana okitoko te. Ça déjà na yebi. Wa boga wanda. Témoin binga. Ah tika na yo. Ninya. Mutaza kitoko pa na yo luka jini baba kisuni. Pembe ya. Na lobika. Il faut ça appeler pembe. Baba kisana na boy. Wenga na boya, c'est-à-dire quoi? Tant na yeko comprendre que nzamba linginga ezape na bateau balinganga ndenge nazali na zui force et puis bandeko ba epé ko comprendre na yake mona ezaki le quoi stratégie ya diable pour na ko décourager ou ezaki kati nanga ko bena misala mabe o na avancer te ba eko senga excuse mikolo ko tunavanda na bana otangisa bana bango tokoma bien tokoma sona très bien et puis na songa bango sona zui na sala lelo te na luka kutu ba soutien ba tout mais sona zui 10 000 na zui 5 000 pesi ba pour nzamba la kiseke oyo bango ba ndo kanisa ezaki bongo te et là on appelle ça nzambe merci yango wana. OK mais siko neza wana quand même ce que vous à la maman au s'entraîner en fait maman nanga na clip nanga za c'est ma meilleure amie. J'aime ma maman na lingaka ma casse. Et t'es déjà arrivé à exprimer ce que tu ressens pour Naïe au fan Naïe ou des fois on doit tout Naïe surtout sali ni deuxième au mot Naïe bon parce qu'on a venu na ku c'est mère en tout cas zamba e baki poti ndenga pa maman nanga ça ba maman mususu ba caprice ba na su ni naza na comme aujourd'hui na caprice moi na suka na naza moi suka. OK caprice moi na suka aujourd'hui ba caprice ba personne vivant avec handicap aujourd'hui caprice il y a déception et vous soit ça dessine na koma so ebise lika akomine ko banga lokwa mutu ba soye de chez panyoka so ba caprice na nyoso ma mère me supporte elle m'aime beaucoup en tout cas maman je t'aime beaucoup. Vraiment, ça je t'aime beaucoup maman. C'est exceptionnel hein, c'est exceptionnel. Nzambe nanga abaxé so oza so na 5 ans 56 ans kala minute 56 abaxé yo vivre à 120 ans ngamona longola nie na yo. Amen. C'est normal quand même maman va en a besoin ça. Mais moi singa oui mais c'est on a une photo pour na keneto ya mbao. Abi mais on dirait il passe à sœur Marie Misamu bakokana elobeli elongi kuseka tout ça bah toi ça on a bon côté te batu misu ba ebisanga déjà oui et moi bando bank ça mais quoi c'est Marie Misamu tu oh non ozo quand même temps koyoka pe na linga na bande ko linga ye makasi voilà. OK bando linga na musique bon en fait la musique d'abord pour na mais quoi anticiper moi OK. Quand est-ce que tu as eu l'idée que Obandasko koyembela? Oui, idée nazwaki idée te. Yo bokelo ni solo et c'est ça nga moko. Mususu toki église na maman na mwana grand frère nanga. Toki église wana na ba. Kana ba faiblesse ngo ya ba déception ngo wana. Toki église ba biso liboso ba biba na mike ba yembela nzambe eloko elatanga la bima liboso papa na yebi te nzambe maka liboso encore yo courage depuis kala ya kala na bibika liboso yo kanga bana nzambe alleluya ba kangi ya ben yo kanga
tokumisa nzambe na biso église gangi oh kasi nzembo liboso na yimba ya mwana Ok. oya kangolaki Daniele ba église gangi siko tango bato bakangana olie na supporte na bato olela nakoma olela nakoma olela na miso bato Ça le émotion sous. émotion bato bakanga oyo abikisaki meshake akopambolaka mpe biso siko to nayemba bongo ali bato bazoganga kakuna yokanga bato bakanga boye nini baatakenga to En tout cas. voilà après wana nayaki ko ntango naye koyamba yesu wana nayembe na ngai yesu te ntango naye oyamba yesu na comprendre ki abenge ngai azalaki na posa na ngai soki abandaki kobomba ngai na baétape nyonso ya makasi wana azalaki na posa na bando oyembela ye nasalela ye. Ok. Alors, c'est vrai, au commis, c'est une petite parenthèse quand même, au Fongola Kaka. Au Vanisco Koye Melanzam. Est-ce que c'était facile au Melanzam au moment où il y a ça la raté? Soutien Père Malonga P. Si au Vanoko Tamamba studio, c'était comment? Et là, comment il en est? Bébiki, et le mot est l'équipe qu'on a continué. Si on a kabelo foi nanga. Même ma mère me connaît. Ce que tu dis, naba no nyoso na zana ndima biso. Elise ameko. Nga teli kamboza munene bo. To bana répétition na zaki cadré pa ya moro boepe tellement comprendre que la nguyemba a cadré ngai abandi ko cadré nga suku na kekuna. Wemba boye tagangelinga ngape na kimwana suka na komo olela na zongi ndanga mama bizonga ka epane zonga omoni que ozo avancer déjà jusqu'au temps to bandi ko avancer na comme près makamba studio ya tiki na ya tikali na ye na rien ko comprendre que abanda inde ko accompagner nga pour na avancer na to zaki na ba composition na biso et puis na ba composition na ngai na bandi na zuka projet na ici maman na ko ta studio maman puis mais Mami Sambongo ezate na maman na okota studio. Ya mais to ça na bi maman na kokota studio. Avec quelques personnes bandé ko ya dia na groupe les Élise Chris. De yo mo en tout cas courageuse. Mbongo timo osali na groupe mbala mo. Na biso ke okebite na lekyo na kunima. Ça c'est grave. Le Batoutia va se dire que non, président Tazan a déjà bon, toko ta studio tout ça. Mais si pour beaucoup ta studio. Maman pense que non, mamie Sambongo. Bon ezate. Mais ça na bi maman toko ta studio. To bandi préparation na pesi jour. Na ici na maman. Toko ta studio le 25. Maman bi Mami Zanabi, maman le dit de 25 Tokota studio. 2016, hein? Bah 2016. Pour Toko, tout ça qui clique dans en 2017. 2016, allez. Na Monika, Moussou, Babengi, et puis Basungi na Mbonga. Avant le 25, Bapesi Mbongo. Basungi na Mbongo, et pas à Banana. Azumbo na bi mami sa uliena sale la nguma ka mususu zoa pesi biso mbongo toki to côté studio. Merci beaucoup. Alors au côté studio, Lélo quand même je demanderai d'ailleurs na batutu à bonne foi s'il vous plaît. Vous qui suivez cette émission et puis bino va popper sa biso confiance. Voilà une bonne terre ici ka ko rolona parce que ba mbongo pe belé toujours bimisa awa tout kabela batu en fin de compte retour aux alati. Mais awa ceux que l'on est ascenseur et parce que déjà ils ont bon qui est dans service ya nzambe rozo msala donc ba oyembela nzambe ba sala makambutu et je crois que c'est une très belle idée et soutenir ndeko na biso Élysée parce que Aza quand même est le seul Aza pena soutien aux ala biso moko bandeko na ye. Moi je demanderais plus bandeko tout bo pesa biso confiance s'il vous plaît bola qui sa volonté. Je voudrais qu'à travers cette émission première émission oyo tant aux onga deuxième émission, d'expérimenter la grandeur de Dieu, d'expérimenter la main de Dieu. Vous savez que moi, ce que j'aime, Isaac, peut-être cette façon, il y a qu'à traverser mon monde en Zambie. Comme les Balobakeno, c'est-à-dire qu'il ramasse de la poussière, il élève.
on a besoin de tout ça là bon, tout là ça réellement parce que bana nanzambe to mi un peu moi ko solama muki. Ce qui m'étonne. Na mi tout na karabi surtout ba chrétien, surtout tout ça la peut-être même tout ça là moi concept moi asika, to le bini za boy bon pour la likamba ndeko na biso Élysée, biso ba chrétien affermi. Tout ça la cotisation il y a $1, €1, €1. Biso ba chrétien. Moi je parle des chrétiens. Ba chrétien payant tout ça boy. Donc, nous ça $1, $1. Nous avons la possibilité, il y a Kolongola, Ndekonabiso, c'est comme c'est millionnaire. Tous les projets ne m'ont pas tous les tomoli amati. Tout le monde solo que nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas d'œuvre. Œuvre exacte. Et chrétien pendant sans condiment, sans misala, n'andimi goûter surtout bien chrétien. C'est-à-dire qu'il faut expérimenter. Alors, nous allons soutenir notre sœur à travers quand même un passage d'une émission de soutenir et voilà pourquoi est-ce que nous sommes obligés de longuer ce moti ndako musika tutiki parce que il fallait te tourner na tina ndako en tout cas dans ma pambola amen pour il faut tout là c'est dans nos bolingo biso mo ke to lingaka ye to lingi pena kende musika le plus loin possible et ça la biso plaisir. Alors c'est réalisé nabi que déjà au komi ko ça la musique. Est-ce que c'est facile au ça la musique? Au ça la musique c'est facile. Que composer n'est que nzamba a plus inspiration que composer. Mais est-ce que quand on a même condiment au Kenya peka studio bi na condiment ka bochanga beaucoup de condiment. Kasi condiment des arabas. Ya ngone ba. Mais makamususu ezo senga aide kaka ya batu. Ezaka mamanda idanga te ba misusu mona neti yo moi 15 mona boaki neti mususu moi 10. Omona yebi ke azana na mbongo te mais azana volonté ya ko sunga musala. Neti bandeko nanga pe ya mibali ha. Omona yebi si mutu apesi moi $50, moi $100. Bon yebi ke boko so ta bis pour se déplacer pour que ça ba clip. Ba clip wana batu ba omona to sala ngo placement te. To ko ke ne télé to ke gombe to ke to se déplacer. Mona bozu ka taxi journée mobile. Boko pesa $100, $50. Et dans tout ça, il faut souligner que quand vous allez avoir clip, il faut appeler à ton charge hein, parce que beaucoup sont quand même musiciens qui ont été depuis clip ils sont qui journée mobile de 9h pour tourner nous sommes qui a 7 minutes pour tourner et puis il faut bolia bon ba tubaki ba liete ba la taper. Une fois, pour la toute première fois, vous savez, les réalisations, il y a clip, Nzembo, après beaucoup de pour un clip. La première fois, il y a un clip, et ça, l'on dit. Nandimete. Réalisateur, vous avez comme hobby. Ils ont ça là déjà clip, quelque part, on a vu dans ça clip, c'est un esprit. Un esprit, il y a Satan, il y a Nzambe, il y a Nzambe. Net nga pena bina na présence qui bo Satan. Ça c'est grave. Mais vous savez c'est quoi maman parce que maman est mon sponsor ya liboso na dans maman ce clip. Et ça là yende. Ah nanda kwa sep. Ye mukolo clip wana bimaki asala ki butu mobimbala la kité. Wow. Ata ka moi ni na télévision. Parce que nabi ero sala calcul bi moi no yo soki na boa kakaye. Et puis nous ça ba papa pardon. Ba papa oyo ba négligeaka bana hein na condition mona no azali ba papa nazan atana 10 personnes ba benganga pour na les cas déjà na RTNC pour na même condition na ngai soki mutu azana pas si moro boye maladie moro boye o eza maladie azana pas si moro boye au lieu papa au soutenir rien. Et comment est-ce charge ya ba maman? Ya mutu amoni ana okene wapi tango lo badana okene wapi yo zanzambe na été. Et puis oyebite pourquoi nzamba pesione yende ngazali ndenga zawana. Maintenant de jours rejeté. Omoni ke bozo boma milimu ya bato be ngande nazaki na courage ya okangata mutema na ba étape wana mususu akoyi ko sala pe amoni bongo mona ça ne va pas ki amisaleli mabe. Ozo mona ba papa ou ba négligeaka bana. Ba papa, moi je peux pardonner. Mais bana misu ba limbi sa raté ya. Tu as quand même pardonné. Ah, j'ai déjà pardonné. J'ai pardonné hein.
Ah, ma question n'est tout normal. C'est ma question. C'est ma question. Na ebine figure ne lisuti. Oh. Oh non. C'est obenga ganete. Te na eba e lisuti. On a de 8 ans, ba 8 ans na moni tela non. Na koli pede na ko mukolo ni lo baka mbula na ngana miso ba. Te o lo bango na miso ba te ngona lobi. Oh. Ata mo appelle mo pe ko tarato. Na ebien de lisuti figure na ye na eba ngoli. Voix na quand même oui. Voix de 8 ans, hein? Donc ça veut dire que même numéro de téléphone est évité. Non, na évité. Na évité pour ya tuna ngate ngapi na évité. Mukomso na tuna mère maman biso mère Alice na benga mère Alice ma copine. Na bi azara na ye azo sama kamne. Oh, tu n'étais John ndeni. Ya tuna John mo ba na benga ye ka mbali na ye. Na benga na bi mamba ndeni aza bien. Aba ye wana mutanko wana. Mais quand même limbisa en tout cas j'ai une maman hein. J'ai une maman. O kaka limbisa aloba limbisa chaque jour. C'est vrai, ça fait très mal, mais était appelé sur papa, hein, donc vraiment il faut assumer. Aux charges, peu importe. Malam pour nous amener à qui commis dans souka ou raté, mais aux quand même présent. Et remonte à paix moral parce que ça nous arrive des fois aussi. Tu peux toi non mon ango, c'est-à-dire que père m'a misati na ndaku. Mais au monde pas que non lit pas bakaboli lit pas mo boka roublé en 4 fois. Pour besoin car mais au monde qui a père pena ba check qui place on a mais il est quand même présent. Dans la moment pe pas si on a il est présent. Moment pe mbongo ezokota azulia kuta ngote me biso to futi ba futi so ba classe ba ni sentait que makambo pena azopesa makambo. En tout cas merci beaucoup na ba parents oyo bazwaka charge ya bana na bango. Félicitations. J'encouragerais aussi ba parents au bazwaka charge te. Bah ça là vraiment effort à ce que prochainement alors le lot quand même c'est vrai au sala déjà au sala ba difficulté ça na niveau ni dans au sala pena net c'est quoi promotion tout si album tout si album promotion il faut tout ça là-bas bien duplicateur je ne sais pas. OK vous ça va dupliquer ah voilà faut tout ça là et puis plus surtout promotion un peu aussi ici na biso déjà album promotion oui promotion boma makasi ko ça l'album na yo mais ce promotion exact et qui n'a pas inaperçu promotion ça et boma biso makasi à part promotion ni na sabu na banzembo moko et puis dans le projet na c'est que dans le projet ONG bravo d'ailleurs parce que il serait mieux tout ciao parce que déjà une expérience aux ana facilité quoi tu sais que on a peine à la fondation j'ai une fondation on a peine à bana oyo nazara na bango na fondation na oboko là tangi sapé je crois que c'est pas facile nenge ne comment il y a un adage qui dit ne peut consoler un orphelin que celui qui est orphelin. Donc pour consoler mon takou fait la tata to maman, il faut la peka nécessairement mon takou fait la tata to maman pour y bata passion. Mais ceux qui ont fait la thé ou en baka qui n'ont courage, ça va passer. Ça va passer changer la maramouti. Alors je sais comment est-ce que marambo est ça la maka pour ONG ou encadrer bande cognon surtout. Vision les ala nini en parlant à ONG. Ozo bande ko baza pe na bakute na bakanetinga. Enfant de la rue. Nazolo baka ba personne vivant avec handicap te. Na ba enfant de la rue misusu wana baleka na betape nanga. Au moins mutazani normal mais so solo ne oka mutu na eza likolo au moins ba jeune fille misusu ba benga ba misusu ba fille mère. So solo ne yoka ke azana e poser te amuna mokili eza na oka bongo ozomona. Na kutana vraiment na bato belé bongo. So nazo ki idée wana Nathalie na bina koko encadrer bato pe bien. Naza ba misusu pe na groupe nanga wana. OK. Ozomona. Ça te décourage pas on a peut-être regardé sur bando que ça me donne conseil mais au senti ka ki ezo tate. Te nga na décourager ate. Ce qui mutu ndo banoki manga. Au moins mutu conseiller ayo kana eta bia mia funa kinana pe mi na ite pona banolo ba chaque jour. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a toujours qui est vers la fin de la première partie en Abisso. Alors, tu as découvrir quand même savoir-faire Nayo. Quel clip aux autres aux Anzambi. Aux Anzambi. Ok. Alors, suivons aux Anzambi pour le plaisir de vous qui nous suivez. Et puis, Bande Cognon, surtout, encore une fois de plus, dans la vie, bateau à traverser un moment difficile.
vraiment Zamena Lola a visité Bino. À travers ces clips, je pense que vous trouvez consolation et nous allons nous retrouver. Et avant que yo de Dienze Mwepana. Maman nanga. Ah maman pe maman. Maman. N'évitez soudain Camille te fona composer ba maman banzem. Pour ba maman ba bien. Bino ba tata. Ba tata ne likambo. Likambo. Ba tata encore. Akolongwa awana ba tata encore bazé. Na plupart ya ba papa okoza ba koza ata 20%. Nde baza bien na éviter sona kutana bango. Tu vas faire grâce quand même. Ah, n'habitez Nazanda papa mon papa a proposé nga adopter nga papa pasteur pasteur Victor Chamba. OK. N'habitez son nazo affection oh la perda et papa wana n'habitez ça sir nazo ngo. Très sûr. Voilà. Le cause sir na sûr et na dédié nzembo na ngai et pas bana groupe les Eli bana nzambe na bana satana pe ya. Bana satana pe parce que toi besoin quand même toujours bangoti. Baya na kana biso sikoyo. Na bana satana pe na bana moyenne baza bana nzambe na bana moko za ko kamera mena lo bate loko pe kuna na bana moyenne pe ya aza ni satan nini ayebi ne makambo nzambe te bi makambo satana te ana kati voilà en tout cas na dédié bino nyonso bana nzambe nyonso na batu bayebi ngasko ba otala. Merci beaucoup. Alors découvrons le savoir-faire de notre sœur Élysée et nous allons nous retrouver tout juste après Tolanda. Yozanzambe, 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 Yozalizambe ranga, Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe. Yozalizambe ranga, Yozalizambe ranga, Yozalizambe ranga,
Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi cette émission, mesdames et messieurs, où nous avons reçu notre sœur Élysée. En tout cas, je pense que vous savez, dans Moussala Oyo, à Salil Bisso Awa, en tout cas, tout continuer. Nous avons il y a bonne volonté de vraiment continuer à soutenir Bandeko Nabiso. Négociateur Élysée a besoin de soutien. Son numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Numéro Bomoni Awa, Azarana secrétaire Tesso, Bokomeli na WhatsApp, Yemoko, Boyambay. J'ai besoin qu'après mission, des jours, nous avons ma côte, mes papas, les mamans, Mystique. Mystique. Gaillard. On a confiance en tout. On a confiance en on a eu ma salle. En tout cas, merci beaucoup. Alors, tout comme vraiment pour chiter Nasuka. Alors, on a vu que tu vois deuxième partie parce que je ne voulais pas quand même tenir longtemps parce que l'émission, tout ça, quand même, il faut remonter parce que trop déjà, il fallait beaucoup d'émotions et tout. Mais ça, mais là, après, c'est sur ma casse. Tout comme quand même. Pratiquement on a souka ya émission dans les qui le sous à la biso ba papa ba maman message ou qui commencer na bango nyonso message na ngai ezali bana na Nzambe na moment oyo siko tozo traverser to garder espoir na biso pa ya Nzambe lokola nga na garda ki espoir naza na bomo iti lelo ata betape nyonso na leka ki mais Naza toujours Élysée à Mekoyabino, Sikoyo. Et vous aussi maintenant, vous pouvez garder espoir. Et pas Nzambe, Nzambo appelle ça la solution, ou appelle ça la makasi, et puis il y a guérir biso na maladie, ils ont régné le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors tout Kabana biso bandeko ya remercier Baali. Pour ceux qui ont besoin aux en contact, plus 243 43 numéro oui, numéro de téléphone. Ils ont des numéros, on a plus. Oui, WhatsApp, ils ont numéro. Tigo, ok. 89 51 83 151. Voilà. Le numéro au côté maman WhatsApp, au qui peut ko benga non, egoleka non, n'est-ce pas? Eleka. Au bengi eleki normal. Je crois que c'est le numéro que nous allons utiliser plus. On me soit frissé le titre dans mon numéro privé parce que des fois quand vous allez faire dans la prière, il faut pas à tout moment appel payer les capés. Alors c'est à travers ces numéros on est beaucoup ko benga ne konabiso Élysée et puis numéro on to affiché awa bengaye manifester volonté manifester bolingo na yo et pas yande on a vu bolingo te yo gafé pamba na vi bolingo te ko communauté cameraman au moins makambo ça communauté mamba bolingo ngalo mamba na te wana mamba na moko na bata bolingo ba comme suma kama bolingo kuna atuni na bata bolingo pe ba Italio. Bon. Merci beaucoup. Alors, tout comme il a vu ça, Nasuka. Alors, c'est que ça n'est pas pour remarquer. Mabanga, c'est quoi? Mabanga d'ailleurs. Na pesi sous maman na ngambote. Na bomo na attention, o kufa pamba. En tout cas, maman, na pesi mbote. Voilà, na pesi maman mbote, na pesi bana groupe Les Élites du Christ nyonso. Na pesi ayaya nanga aîné de la famille na biso Arma Odoudou. Mbote na pesi pasteur nango akadranga papi Teme Mbote na pesi Alexis Moutanda Mbote babenga honorable député honorable Alexis Moutanda na mwana na papa Alex Mbote na pesi Montréal. On a CNTV. Na CNTV voilà oh yo ça. Pesi pe tonton Jean-Luc Adi Mbote. Ah voilà nga pe na pesi Mbote bango nyoso ba yebi nga. Maman Gisèle Mbote. Na pesi Monsieur Guilin Mbote na CNTV. Voilà na pesi maman Ariette na RTNC ou a présenter ka émission handicap et développement. Yepa yambenga kuna na pesi Mbote na pesi batu nyonso bayebi nga po boze belé pour notanga bakombo en tout cas merci na batu nyonso bayebi ngai ba mina ngai ya Facebook ya WhatsApp ya pesi bino nyonso mbote merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Alors comme je vous ai dit courage na biso nyonso tout ala toujours makasi. Merci na Gédéon là qui est derrière la caméra. Merci na Jordan Panzou. Moni hein. Bonjour monsieur Gédéon, bonjour.
Mais merci à Jordan qui réalise également cette émission. Tu peux sur Mbote, équipe Ma Nouvelle Tendance Télévision, Boza. Ngapi na pesi bino Mbote na za lokoso maloba. Ngapi na pesi bino nyonso Mbote, bino nyonso bosa montage ya émission Mbote na ngi bino bisou. Boza la ebele sur ya kotala ya ko partager surtout dans ligne to partager émission, to partager entre bande ko ebele bazo yango po to ibaka message et comment payer pas bande connexion surtout. Alors n'hésitez surtout pas. Vous avez besoin de contacter Bisso, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Benga Bisso, Toko Solo là, il n'y a pas de souci. Merci. Mingi, Nabino Nyosoto. Alors là, c'était notre invité, Sœur Élysée. Mamie ça, tu as une plateau, awa, tu as Solo. Bisso, bon, alors, tu as un peu boité malgré moi. Malade, mais bon, c'est bon. Tu gardes distance à 1 mètre. 1 mètre. Il y a une pousse animée, pousse à côté. Et quoi qui est 1 mètre? Bon, yozo pusana acapella est-ce que bon on tire le plateau ça moi acapella est-ce que batum so baba yoka oh la toya la kale wela toya la kapapale chokola na lele lolongole kono ya na la toya la kapapale lonyo ya mboleko ya le elandwa mboleko ya papale owanji wa hindole chokola na la toya la kapapale ai kangolongole la toya la kale kangolongole holo ye male taboso we fulale merci.